Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et ce calaiement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza kuye biso Diko naga kilema tukindeko Kutala na biso avis de public Diko naga ko kilema tukinde Parce que le long deko eza nefe Parce que le long deko toko sepela Yomo kope oye bunenga avis de public Et benga ka Bonjour, Bani Wana d'émission avis du public. Mbote na bien nous sommes messana kula na biso na 3xw.avisdupublic1.net. Merci bandeko likamtonto akabula na bino lelo boyebi oyo communauté congolaise toza tokuta na yango. Tozali bongo na mawa, tozali kolela bongo ndeko na biso ya mwasi ya otika biso na mboka bongo ya Angleterre. C'est une information, c'est une recherche na biso to ko za informer que ndeko mo sa tika biso parce que abimaki akendaki soirée mo quelconque et puis kozonga na ye à soirée wana mon bala azaki d'accord na ngote mo bazwa ne mo zabimaki butu mo bimba eta zonga na tongo pese bazwa koswana wana bito bakande za la kabongo mupaya mupaya kotaki mupaya ngonde Satan akoti na kata ya mobali atie moi sina ye mbeli et nous on reçoit la mke bandeko basi bandeko na biso basi vraiment tozo comprendre susciter ba makam oyo esila ki o makam ba muziki oyo ezala ki lisusu te batili so bane ko se réfugier na ba église mais système ba muziki oyo zongi toza ko comprendre te aucun na Belgique muziki kingandi entre ba muziki yango concurrence bango na bango banani baleki banani bakotambola balimousin na bien soki anniversaire ya boy soki anniversaire ya moziki moko mutu boye akolia bakolata nini soirée boy faut tobenga musicien boy il faut tosala boye bandeko nanga tozokende wapi bandeko nanga bacongolais conscience makambo ozoyaka no na mboka eza lisusu te esili distraction ekoti biso makambo bamoziki nayebi te importance ya moziki ezalaka nini importance dango ezanini botika kosa biso zaka o tu se soutenir ko ça va mbongo ko ça ça na bato non si tu travailles mbongo no tsongo na banque sanga na mobile on ndako ki muziki na bino za yo na mobile on ndako eloko ni otika mobile na confiance pour mobile ezate o ke peta confiance na muziki pour bima ba mona ke muziki comme so balata ba mema basaka bien muziki wana balata ka bien bota ndenge comme ko mema bali wana ba couple na biso pale on amso abasi ba pekisi muziki ezalaki na bandaka la oui mais niveau oyo ba congolaise ba femme congolaise niveau beaucoup ko la musique oh c'est pas bien regarde si vraiment que eza solo il paraît parce qu'on confirme pas à 100% il paraît-il mo bala c'est peut-être ni Allah qui libana zone tongo et puis c'est une discussion. Imagine son peut-être Allah qui est dans zone est-ce que vous êtes obligé de la libanda na musique aux enfants mariés vraiment OK musique là les libana pourquoi Valère libala bozo bango les sous-te baneko basi pourquoi Valère libala baneko basi boza ko bango les sous-te a na poto pourquoi musique c'est rien on ça la musique ça qui musique na ndaku na yo na mobali na yo na bana na bino c'est tout solo boli ko aider bat you know mobali na yo chérie tout monde qui moi moi sona ya koka azangi ba velo na ye to continuer au sa musique yo mobali na yo pourquoi eloko nini sentiment ngo za nini o ke sang ngana maninga na libanda po bokutana to zapena biso ngona Suisse aba musique za ezo potana ninga osakana te
la musique eza ko potel to za na ba voix le monde ba do finga na boye bomé to ko tsa on pour na respect ba maman ba za ba mibali na bon na ku tebi mibali wana on peut pas ya ko tsa mon internet mais je pense que beaucoup quand même ba tout ba tala qui on na réseaux sociaux les gens ba Facebook ni ba do swana ezali mais ba voix auto yo ka ki tuza ya somo ben jemo pena ya somo to zo ba te importance musique yango eza nini tout ça qu'on comprendre ici. Bah ma cambo ba musique style qui est zongi na niveau mo terrible. Satan tout ça ba te ni na ngazo lukana ba couple. Ba si ba kumi mituliko ka mituliko. Oui, c'est vrai. Mais bali pe ba za les qui ba osala ki ba si ba comme un niveau wana. Mais attends que moi si. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Une femme mariée. Ok musique là il a dit banda tina tongo chez la musique na biso ba tuno se bibango oui ayebi bango oui mais libala na yo comment tika li conjugal na yo mobala la ye moko yo ok musique ozongi ti lobi ngona tongo même si on sait que comme abété ato ça qui no lo comme abété on sait que no malamu on se voit no tranquille mais le fait c'est là libana bolingo za lo mzo moni zuwa za lo msusu zuwa ne mobali tala mimi ndeko mwasi na liwa eloko mwa muke mimi ndeko nazo na liwa eza ma mingi conscience bandeko basi ko na kozonga na place ba musique wana eza na tina moko te to yaki mboko mpato ka koluka pa sasa ba famille na biso wana koluka ko sala quelque chose mabota na biso na Afrique ou eza quelque part ba mboko msusu quelque part mais to continue la distraction moko zanga tina bandeko basi ba makelemba. Mais banque moussa na onine tout ça na tout le monde a un compte bancaire banque moussa na onine il propose ali kelemba bali kelemba le boyebi ke li kelembe kota na bondo ke kota na katsa ba makelemba lelo bo sali ke mana mutu be katsa bato oyebi angote basi minto ba lelo ba couple la biso obala ndoko yeba kate azuki ndoki na ko même on ali kelemba on place ba kenaka comme ko joine nego na bozo ngo blague te mwamna zo sabino eza réalité makambo do sama na communauté congolaise ba makeli ba bozo mona ba musique o bozo mona déjà c'est comme qui boza musique soit déjà bosala ngo na boyokani boyeda bato c'est comme ya ko swana bozo swana ba Facebook alors bozo ba bana mikete et là bozo sala ngo pona ko sala saka bato te boko no sala ngo na cadre mo ba jalousie ba concurrence ngana la tabasaka bien ngana ningami bala bien ngabo yebo ngana yibra na magasin te wana yibra na magasin alors au juste bozo sala nini bo fana na bo réfléchir bine mo bande ko basi boza ko sala nini et loko nini musique ememela bino après avoir ko sala musique okobo mamboko na ndako oko sala likema na banque na yo so monde ko toucha mon papa mato na créer likema c'est même toucher na ngote mais ko ça compte bloqué na banque to ça na poto ko kenobi ke pendant moment boye ko bloquer compte na ngaka na ko zo le côté boye te o ke compte ça mozo bimisa te to ça na poto ba ko sala o yo ko senga o signer la banque pas bloquer compte na yo. Tu n'es pas obligé de regarder la musique. Et là, et le réseau pèse la musique. Le résultat, c'est et comme on reçoit, on bunda. Ma femme, ma femme, ma femme mariée. Qu'on soit le comité dans les réseaux sociaux. Bah, insulte, qu'on fingana. Mais c'est honteux, ça m'a mingi. Et ça m'a mingi, c'est là où on dit quoi, tiki biso bozo mona yo na photo. Na mobali on t'a bomié na mbeli et puis mobali on t'a benza moi si oh yé moko depuis Afrique c'est nous ba information likolo ba zua ba muziki tala yeko mimandiko moi si na liwa et lelo ba mama muziki batikalite bango batikali ndeko liyeyo toke kuna to lele to sa matanga ki mo ba la père de famille ezangi likolo ba muziki ba soirée zanga na ngotina mandi ko ba so bi ka o menga ko zonza conscience na biso o sa yu mate so vandi bien na couple o vandi yo mbali na yo ba pa monde zo mo za yu ma yo bo bi marate yo boye te o sa yu mate vrai yanki yo moi so bi ko bâtir maison na ye wana mandi ko basi
après bon peut pasteur ba tout faute non 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 totika emoko to comment on finit ba ça na nzambe boy pasteur moko ta yaka na église atina ba femme mariée ou ba femme kaka ba femme célibataire qui non boke ça ba musique boke na bozo na atilo na tongo non pasteur moko azate ba pasteur ba terre toujours bible comme il faut mais ça biso moko tozolinga ko se soumettre na na parole de Dieu te on ba pasteur ba za ko terre biso et lelo ba ma besoin pas passer au passer à salibo passer non non soyez quand même sérieux tout ça logique et ça va passer ba tout batina ba nous ba ça la ningwana entourage na biso entourage au monimo si mo na ba saka bien eh yesa na musique inter aussi ba photo ba mami ki na Facebook ba lati ba ngoso ba teni moko ba salibo biso ba femme boy et komi ebele tala ba résultat nango yango bandeko basi eza conseil to kopesa kaka eza conseil ka to kopesa vana na mobali na ndako ndeko mwasi na mobali to za kopena vana na kopena bobima donc bino bale pantalon na ceinture mwasi na mobali bobimi na boke ba pese boko kene boko se komi mwasi na mobali boko aider mwasi na mobali. Ce n'est pas grave que la musique, nous avons qui ont dansé, et ils ont dansé, ils ont dans la limousine, ils ont fait la champagne. Champagne, ils ont à la portée de tout le monde dans le magasin. Tout le monde peut acheter du champagne. À qui a fait la mélipé dans Ndaku, mais pas qu'il y ait des cas dans la musique. Nous avons conscience de ça. Il y a des bâtiments qui ont respect, qui ont à Lausanne. Tu vas leur respect, valeur amenée. Va valer ici ne ba ko finga na ba réseaux sociaux ezama amingi ba ngonanga ezama amingi conscience ba ne ba si ezonga na conscience bo bâtir ba maison na bino ezaka na ba mozikité ne bo bâtir ba maison na bino moziki oko bâtir ba maison te bo yebi masolo ba moziki ndenge bana ko leka banda moziki bani na ngolelo te bana batanga ba mama Kanzaku musique ezalaki botalaka ba film botalaka ba théâtre monaka ba résultat oyaka après sima ya musique ezalaka ba divorce ba bitumba ba calomnie yango tozomona pe kala ba musique bokomi kosala yango komi komema bali wande ko mwasa tiki biso kaka boye pona kana mobali zu ekotaki ya trop baswani na tongo kanda na mobali atie mwasi mneli ndeko mwasi atiki biso toyebite vérité eza yemo comme donner à bomé moi c'est abi vérité o les gars entre yena moi sinaye to yebite ni na mona kita moi saye to yebite o nini moi si a salaki to yebite et les communauté congolaise pe qui muté mabe comment ya makasi on sait jamais tant azalaki na nganda ba biso ba koma ka moni mutu boye na nganda azu téléphone abengi mobile na ndako hey to yebite a kuti boye tozo mona ngo ni ba Congolais to komi wapi ba musique tozo na liste basa mabale bele en Suisse o to bini ba dekona libanda to yebi et c'est la même chose na France na Allemagne na Belgique ba nego basi conscience ezonga bolo barago mi ba la poto boye oui mi ba basa mabe on ne disconvient pas oui ni bali baza mabe mais en tant que moi si bâtir maison sur mbala za mabe il y a plusieurs façons o ezako kokota mbali na yo na se peut avant d'inie article bien vous venez tranquille il y a qu'une seule chose c'est la prière c'est tout la vie de prière au monde biso mibali donc na facilement na bonzambe sur moi ça mimio mais même na bonzambe à solo. Pas comme les autres femmes. Lundi église, mardi église, mercredi église, jeudi église, vendredi église. Mais si l'église on a mawa trop. Mawa mingi, tozo ebi bango belé awa. Et belé. Après on peut passer à tout faut passer on a terre bango bobe. Non, passer à terre comme il faut. Passer à terre makambu comme il faut. Bango moko kati na yemo ka kola na yebonga bomba so bizalili. Allez, à profiter non. Femme sage bâtit sa maison en Nirobasi.
bandeko basi femme sage bâtit sa maison ko cantateur soki oza problème non mbalo pour ba couple beto mona na porte ah bozo on peut na fête basi mani ba kotambola bazo bina ndeko tango bozo na ndako mbala la na chambre moi c'est na salon o mobali na salon moi c'est na chambre ba kabona na bango kala et comment to va na rapport avec to za na bana to va na rapport avec to bota bana non bandeko basi conscience ezonga po ba battre mabana na bino. Oui, bah, combattre ma barre, na bino nerobasi. Tout ça quoi, kize bino te na concert, tout ça peut apprendre ndeko moi c'est na tiki biso, les collègues ma caméra ba soirée o ya bimi azongi lobi, tala lo que mais mobile abet bon, azaki na idée na yorbo maite. Ça c'est vrai. Satan ya ka après, ni to ba kande za mupaya. Mupaya ngonde Satan. Aya koti, asali œuvre na akei. Ya gagné alongi. Alongi tumana e. Pourquoi autant nzambe na kacha ba vie na binote bota nzambe na nenge ya solo pa ya lukutani basi mso bazalaka luko samba bo intersaison chaque fois mais nzoka na c'est nous men souka on connaît plusieurs femmes qui sont comme ça na mamboke belé kakao na ba France ba Belgique to yebi bango na Suisse to yebi bango belé. Il faut pas qu'on nzamba watu makambu. Non, samela na ndenge ya solo. Et donc on nzamba watu makambu. Les enfants bazo tomber ba victime, ils connaissent ni ba buzoba ba parents. C'est ça ba buzoba ba parents. OK soirée, bolaksi ba sac, bolaksi bilamba, nanzela muziki makambu belé et après. Tout ça mikolo, tout ça ba makambu wana, to yebi yango, ba parents na biso ba bandango bandakala, to yebi biloko ni efuta ba muziki wana, to yebi efuta ka. Tu peux gagner de l'argent, oui, mais na kati ba nzelande bokenda ba muziki, mitema na bino ebi makambe belé ya na nzela ba muziki wana. Basi belé azalaki bien na ndako na ye, ta côté nzela muziki buzo bekoti. Akomozonga ndako na nzela ndako na solo masanga, akomozonga ndako azonga ndako 21h, akomozonga minuit, et comme azonga tilobi to yebi. Eza conseil to pesi ba ndeko basi pour na makambo ya ba muziki. Merci na bino to bolanda biso ezaka pour na basité. Ezaka pour na basité. To na côté na biso ba ndeko mibali. Pourquoi même si ozana kanda moi si oyo lingi moi si o lingi ma mtema no ba ozo ma je t'aime ya tout ça je t'aime ya mundele je t'aime ya ba africain te pour ces africains ako ba je t'aime awa na tongo na 10h azaso mutu mso akelo besu je t'aime na poko biso mutu mso je t'aime mais mundele so abina mutu moko je t'aime oza yo moko na vie na minute wana eza je t'aime ba congolais te ya ba africain te moi c'est le barne que je t'aime comment à niveau ya kozama mbeli ti eye et continuer na nzoto na ye obimisi pe ne au moins ça koi akufi. Quelle que soit colère ba nomibal toyeba kozala na maîtrise yango na nyonso wana po esala mate ndeko mobali bozala bo moko ya solo yo na mwasi na yo. Ça peut arriver que une fois libala ne simbite kufi oui mais pas OK ne mobali zonga sima tala nanu na notambola boye et pas na kesi koyo tous mes fautes là il faut na couvrir en tout fait bunga bo et pas yo komi botambola kitoko bote nzambe na kati na nenge ya solo botambola bien ba makambo ka to mo senya wa bimio ya ke muziki ba okelete muziki neza yo chéri toke boboke bobimi na bino pe na terrasse mo bovandi bo milimo faire na bino bozongi c'est ça vrai muziki yango wana eza no kate ko entre biso so mibali na kena nganda biso so mibali association interne ce n'est pas mauvaise association mais ba vraie association za ba association za ba bit moko non lucratif soit ba ONG ba fondation oui mais so ba muziki oyo maman papa botika ko sa biso botika ko sa biso ezaka ko relaxer ba voiture ko relaxer ba sac ko relaxer bilamba non ndeko meba to diminuer ba colère na biso ta kanda na se kanda ndeko mota tiki biso tango vanda leka ba kunda na minute aussi ko conscience na ezongi esika ndeko mbala zali
conscience na ezongi po kana tanga yaka tato yaka ozoba te ni na osala to ba suste ki na osala ni bandi ko mibali to za maele to za après na moi dig na banda ko za moi dig lo bika te ozoni ko la mwasi oza ko mvuka mwasi non ndeko non comment moi si na go bima lali pe libanda azongi pe lobby misuto pesa pe muzika ba faute te c'est que kati na ye azalaka na ye bongo abomba bizaleli po base bele baza bongo abomba bizaleli mingi bakena ko batama na sima ya église mais or kati na ye azana ye bongo te obozo mona bongo na église kati na za bongo te aza muto ba bordel o sakati ma ala kise longi mo wala to so boke même pas batu bobi ke ta mona mo so na sali boy babia jona afo garçon na dafa ko se makam afirme tazara boy nzoka na cc azam na bisi nuyo mais grave ba fi kuto bo sega libanda ko bobe baza kutu bien ya za pire bon moko ezala entre basi na mibali na biso na pote bandeko mboka deje za malamu te mboka to vanda ezala mboka na biso te ba mboka ba stress ya kosakana te to kuta na ba makambe bele na ba famille na ba Afrique mutu eza deja malamu te et tu okota asuna ba distraction za matina ba pota ba muziki mamutiki bana noka pona muziki oke muziki bo meli bo bini bo zongi na tongo téléphone Facebook loko ekoma ngule ba téléphone aussi téléphone au lamuki au loye aucun temps ko servir mon bal na yo bata mbale ni azwa petit déjeuner rien et loka liboso téléphone mama yo mona kikinga ni wana te sako asomba ki wana sako asimba ki wana yangwa nzuti yanga ya original wana yangwa basi wana mubali loka na poto basi bata ba pantalon mibali bata ba jupe mubali ata na besoin melati mais moi lo bazate moi si banda fana ki na téléphone wako to yebi bango ebele to yebi bango ebele banda fana na téléphone ato sugula basani boy moyen te o ngakuna sa kipe te kisakata za kinango wana sugula basani téléphone kaka boy suka bango peteza maming yango na mobali yango boye ndeko na ngai vraiment tozo kende wapi tozo koma wapi ti wapi bandeko mibali toza ka même autorité na biso na bandako mobali ko tira jamais laisser aller ningo ne pas basi à moins que moi ça ngeza ngo ndenge na ye atosa ne yote akola l'éducation na mabe éducation de base à la TDP c'est ça uta parce que bazali belé mobali ata lobi ndenge ni moi ça na yoka na été éducation de base à uta nango déjà pas na bango ya bien te et basi ya bongo okomona yenda ke na ba muziki akela ba koma pamba mais so akeli banda akena ko bimisa mobali na ye mabe déjà abebi ça déjà esprit moral ya batu abimisa mobali na ye mabe batu tu ba yina mobali azara mabe nzoka ye moko na sima mais babima toujours na poisa après to comme ko duka o sa ndenge nini basi batimbela ki ba yeba ki o déjà ndeko mwasi ndeko mobali conscience ezonga ba conscience ezonga ba musique o toza kolanda oyo bande onanga eza na tina te ba ambiance o toza kolanda oyo eza na tina te okobebisa vie na yo nelengi ya muke ndeko nanga na seconde nelengi ya seconde kaka vie ya mutu ebebi nayebi te super en Italie ouvrir chéri na Lyon soki makambo nazoba na okosa olga mukalenga je ne sais pas makambo nazoba so nazokosa Benitoko na Paris nayebi te makambo nazoloba soki nazokosa eza concert toza kopesa bandeko na biso basi na bandeko mibali toyeba kotia nzambe na bacouple na biso eza facile vraiment facile motema na yo moko o se décider que non nasala pe bozo ba trop na vie cette fois-ci c'est fini ozwinza moté na kati papa maman ozo lukanzamba osala oyo senga vouloir ou pas et uta kati na biso moko obeti le boko na meso beke sili bat bako finga na bango ya wana ko changer te wana azalaka boy moi si wana azalaka boy mais soki ma kati na yo moko se décider comme il faut ya nenga lokuta te ya kosa te
que aux en Allemagne en Allemagne on reversé ba timeli bino beaucoup moya obima na Suisse na Suisse ba tonaka o baza na Suisse ba kina ba Allemagne ba téléphone baza ba bino ba Facebook baza bozo sa buzo ba do bazo mona na bango bino o boza na Suisse bo reversé na Suisse beaucoup moya ke bima ba Paris bazo mona bino kaka sera pour faire une bangana ou pas ba moni ba kango photo misi ba tineli pe ba to Suisse o za na Belgique o ke sa buzo ba no soki na Suède ba yebi na bango ani wa congolais likamna nga to sola le yango wana ba conseil nga na pesa yango wana et ça passe ndoko mota tiki biso famille na ye baza na besoin na ye baza na besoin na ye nanu ndeko tiki biso mobesi boye elengi mwasi kitoko boye akei kaka boye na yo mobali ozangi na mwasi na yo kaka pona kanda to yebite kanda ngo utaki wapi point d'interrogation biso na bino to yebite et ça secret mwasi na mobali dommage moi ça kofi muta kolobela ye azali société poto kwa oyeba ni nango eyaki pour comment un niveau que mobali a boma ndeko mwasi ba ne mobali to limsa pe kanda tala kanda niveau et minute beta ka on a groupe na biso na ba Janify na groupe ya WhatsApp ya Didier Masuki biso tout ba étoile ba super Anita biso tout ba mama Maya biso tout ba énergie hein ba Roro biso tout bino tout ba Zidane donc groupe na ngaza ils ba artiste comédien ba comédien trop biso tout obeta ki solo to si je est-ce que zoua eza mabe ou eza bo tu peux essayer ba commenter dans la même pas 3 jours pour moni eloko eko la biso merci beaucoup na bino tout bolanda Didier Masuki les conseils quand on a to pesa pour la communauté na biso vraiment tous a conscience tous on a bien ba couple na biso ndeko mwasi ndeko mobali buzo ba eza on a tinate ko candidater so ke libanda ok soit 2 femmes 3 femmes 4 femmes au mimoni koza yanke nzoka zo bima zoba bazoba na mobali na lo babona yebi pourquoi ko candidater so ke soit moi basi misatu mine mitane ba moni oza yanke ya basi papa ozo sala maman na buzoba ozo kolisa d'abord vie na on a danger ozo mema vie na yo na erreur et là comment on marcher na vie na autant que ozo marcher bien té moi ça libala même chose tant que nous reçuer lit conjugal na bino okosala eloko te na vie ata na mito zo mona kozana mituka ozana ba palin suka nango ekozala kokata to bima ozo bima danger yo kosaka mbala mona kote bima ya ko bimisa mbala mza mabe yo kazonde ba kosaka te yeba yango suka nango ezalaka toyeba kotambola biso ba congolais toyeba kotambola yo ne komba loke oki kolinga monsa mninga ko kranta te oza yanke oza yankete oyebite nini batami na sima ya mona mbala nini azoluka après oyebite nini akosala après mususu tozomona lelo 15 ans 20 ans 30 ans 40 ans après mwasi mbala zobima boye batamna malamu te soma bolongo na tsana se mobali mwasi boye mwasi mobali zo mabolongo na tsana se bozwa nzambe botana kati ya couple na bino makambo nyonso ekotambola bien makambo nyonso ekotambola bien mandingo nanga basi tous toza kozwa lelo bozo yebate ba descendance na ezaka ndenge nini mibali mususu ba descendance na bango ezaka ndenge nini mwasi no saza discerner na libala te mobali nyonso aza discerner pe na libala te oyeba ndenge nini okota na mwasi bola ndenge kitoko ya nzoto zo tie na ndako tango okota na ndako bo makamno nyonso ya vie ekomi bloqué makamno nyonso ya vie ekomi bloqué et surtout kuta na moto azaka atonda na lokuta lokola Lucifer et la malheur na vie on so koti nzambe na vie na ote ma trop et basi yango bango tozomona na ba musique bango tozomona ba musique lelo mwasi okazo mobali moko ba descendance na oyebite ba résultat zomona lelo luka na retourna na nzambe mobali na ozona vie mwasi ni na ozona vie luka retourna nzambe okoyeba ezana facile pour yeba oui monsieur bomba caractère mais même sur la bomba caractère okoyeba ki caractère wa bombaka okoyeba na yo okoyeba
Même si vous avez que moi, ça, c'est un caractère, mon balo, c'est un caractère, vous voyez, ensemble na ninga solo na couple na biso na ba famille na biso na communauté congolaise partout aux ça les ba ene comme trop ba tout ba bima na bango li société pour ni ko kimaka ba problème asa na posa bima mais soit ki na mili yango ko tonga ekoti critique ekoti au mona ko caractère muta bituma po mona ba bitume bimi alors pour bitume bima na ngote amena mina na parler bino moni yuma maza yuma te aleki bino tuna maele. Avant, il est calme. Bon, il m'a amené à ça, ça vie tranquille. Voilà. Merci, chers amis Internet. Chers amis internautes. Tous les hommes, les caméras, ça conseille pour aller vraiment. Yango Oyo. Bambo, tu n'as pas tout. Merci beaucoup. Merci à toi, Kongalenga. Merci à toi, vraiment. Na maman Pauline, na Bambo, tu n'as pas ya Marceline. Merci à toi. Ya Rifin. Merci à toi. Ya Dieu. Na Belgique, mbote belevé nanga elimananga, automatique ya papa, vieux beki beki, mbote vraiment ebeli, et mbote belé na yo vraiment. Vraiment ça passe, il fait en Allemagne, mbote na yo ebeli. Toko kuzwa conscience ezonga kotia nzambe ba couple na biso ba vie na biso bo monera changement bino ba mono ndizo yo meme botaka bato bazaki ba bimanga te avant ne calme ba mona ba sala mama minene mais o ba imona kaza danser ami bimizo ba mona ke boye na ba groupe nyoto zali na ba shop nyoto zali ba to aso la ne vino mona kati waza mona lokote ana rien. Merci conseil ngana pesaka yango wana. Tout soutenir famille, ba condoléances na biso na famille ou tu peux perdre de moi si envie du public au PC ba nos condoléances na famille vraiment ils ont battu nous sort tu es bien on et les kaka nzambe mdape sans nzambe dabotolaka nzambe abotoli na nzela ya liwa ya mbeli et pas mobile ni mo propre nzambe pourquoi lingisa la manengwana ndito ba biso bata mokili to za jugement te mais jugement nzambe kam te zalaka et jugement nzambe to que zéro sur la likolote ce que wapité car na vie ne to vivre boy jugement nzambe et ya car na vie car ne to vivre za boy na makambo belé tout ba ko bongisa ba vie na biso pour tout ce ba musique o ezanga tina. Merci beaucoup à tout le monde bolanda DJ Masuki. Merci à toi, gros bisous à toi, à Super en Italie, le vrai chéri na Lyon, moi au qui on est tombo l'armateur ya bamboa et thème sa amateur ya bamboa. On a fiti frère ya DJ Masuki. Bambo te belé et pas aux ali. Bambote na yo bambote na ba gros bisous na famille Lelo nyonso na bibi Lelo Alain Lelo mamimi Lelo binotou famille Lelo nyonso vraiment Serge Ngovo c'est bambote na yo vraiment papa mon pasteur que j'aime beaucoup pasteur Ndingambote bambote na yo Louisa Loulou bambote na yo vraiment bien nyonso bolinga DJ Masuki hein bana Lyon tout Patimbengani Arne Sala poto na poto Pompon Bilamba 61 bino tout bambote na bino hein Salamanda les Bogar bambote na bino tout na miki bolinga DJ Masuki trop Maître Bobo Ependa bambote na yo Maître Jérémy bambote na yo hein Maître Debord bambote na yo et pas aux ali hein Maître Debord bambote na vraiment mingi pas aux ali bana Lyon tout pone kwa Nzambi bambote na yo bino tout ba on attend ba commenter bino tout le mec bolinga DJ Masuki ba fanatique nyonso ya vie du public ba mbote na bino ainsi que tous mes journalistes partout dans le monde entier na ninga bino mingi ba mbote na bino tout le monde est bon na prochaine émission. Merci beaucoup, au revoir. Mkundi ulutu dizola yesu mfumu yani te mchinto dunia vomu baka mpulusu ikavana vananti yesu kakanzilami yesu kaka oh yesu unangina yimena oh yesu kaka
la nsizazo kembo walisikila zulu mtoto ukama valoselwani mfumu Yesu. Yesu wena ntwadisi munanzila moyo wao zolele kufinama. Yesu Yesu kaka, Yesu kaka, Yesu kaka zole. Oh Yesu, Yesu kawa kaka. Oh, unangina imbila Yesu, Yesu kaka. Oh Yesu kaka, Yesu kaka zole. Oh Yesu, Yesu kawa kaka ko. Unangina Yesu, Yesu kaka. Kote la muntanda tule muyende matukuta na kuna ngema ubikana kadi betu ya tule muyende bonso yandi tidiba bonso Kristo fwanana basingina Monika. Yesu Yesu kaka, Yesu kaka, Yesu kaka zole. Oh Yesu, Yesu kawa kaka urangina ibi. Yesu Yesu kaka. Oh Yesu kaka, Yesu kaka zole. Oh Yesu, Yesu kawa kaka urangina ibi. Yesu Yesu kaka. Adi ndanda kana vanima tule muyende ndanda kana vanima ababe tumuntanda twili tule muyende kuli Yesu.